Moko de soko zio pandi. Mwana ba patro ba yaka ulia na iko. Pandi ba tie muwa, utima kamunyo so papa. So kemto ko kimanda. O kiminda ko sala ta ko to 8 jours, 4 jours asimukeno. Tu sa kuta pena mumbala. Sala kuta kana mwasi aboy. Ako yali su. Mama, ako sala makapo. Ako satalo ba solo. Sa kuta pena mungala batebo kiero kondo. Atikali libera. Ezana mona Either way we're gonna make it. Feel the vibe in the air. Keep it 100 no less. Try to do anything. Non. Bonjour, bonsoir à très chers internautes de la chaîne YouTube et à Bisso Podcast. En tout cas, un grand merci à vous. Abonnez à Bisso, internaute, na Bisso, na confiance. Bozo pesa Bisso car n'engage à la répine, n'engage bozo talapena, belle émission na bino ko bande bandeli. Tina souka et puis tout le monde vraiment que non abonné, celle moi mouké komata. En tout cas, merci na bino vraiment abonné na Bisso. N'engage bozo continuer toujours ko s'abonner, ko liker et ko partager et puis commentaire na bino surtout. Ce que nous voulons, c'est ça. Moi commentaire voilà pena ça la kitoko makasi. Mon ami avait peine à parler, mon pena qui a raté, batala qui pena miso balane miso ba commenter pe ça le pena qui toko ba aimer, ba partager, ba tepe bisala ça la kaka ndenge za la kanta ma votre humble serviteur wata qui nous fait canter le lion de la presse congolaise bakisa les sous Exode 14 Mikolo kaka clic clac gauche droite. Voilà très cher internet de chaîne YouTube ya biso ya podcast. Le loto qui tibongo na kinkole tozana kinkole ah bon on a bongo. La fois passée, j'étais ici à Kinkole pour la Sabino Wenzi à Kinkole et ma maman n'engage pas kaka et ma bilo qu'on a bangona Wenzi à Kinkole mais le lot unique qui m'a dit qu'on a bangona Wenzi y a pas pêcheur. Donc ici na Wenzi y a pas pêcheur. Donc on les appelle journée internationale. Il y a pêche et un monde entier. Alors il peut profiter, toi y a peut sur la peine à pêcheur et puis na ba maman oh ba somba bongo ba misi na ebale ba na ona mokili pour na koteka ba tuba d'Amérique ka ndenge za la ko ba pe ba prix nango ndenge moi biloko belé en tout cas un grand merci à Montréal na sima caméra na zana ndeko je suis mungu il a bien akayé l'histoire nzambe moi na tchangu. Un grand merci à vous pour cette belle image. Donc voilà besoin mon asko awa le lote ko lobela mingi tout cela na ba pêcheur, tout cela na ba acheteur, tout cela pena ba vendeur. Ba to ba somba miss à la carte. Ceux qui ba bimi nango libanda kuna ba teka ngo ndenge ni ko yeba pe ba différente ba prix wana et ko za la pena malamu mingi ndeko je suis mungu. Un grand merci à vous pour cette belle image. O bozo mona bongo eza ba ndeko misu bazo bongo sa ba pirogue na bango. Na ngambu kuna et na ba katika tona eza ba ndeko bazo kende ko tia ba filet et ko bongisa ba bloc belé ko bongisa bloc la belé bozo mona kaka ndenge za la ramé to za pétan ya ko solana bango ba expliquer biso ba zorana ba mbisi ndenge nini comment ba salaka ko zo mbisi na mai ko bimana ngo tina mokili pour ba servir batu basala ba maboke to mona bon na Kinkole lelo ba biso ko ya Kinkole tene si to ba vacances boy ba diaspora belé ba te belé ba oti libanda ba mboka lokola ba mboka London City kuna pa malora chou ebele baza awa kota la pena ba Canada pe kuna mon vieux Charlie wa yungu ya mama Koko Matantima ebele ba vacances parce que toza na mois de juin ebele ba ka vacances pona okima malili kuna kaka ndenge zalaka. Alors yaka Kinkole olia liboke yaka Kinkole olia pena misa maya fresh ndenge zalaka avec impact na idéologie yango to kitia to so la bonga ba pêcheur basala comment mbiselo ngwana mai eya na mokili. Et puis maman wana ndenge ni basomba yango ndeni puis bateka yango to sona bango tout à l'heure là. Merci tout juste après. Merci. Oh ezabiso na biso suka ya makambo eliki bandeli merci koyo ndetango na biso. Lelo ezalelo. Don't have to wait. Donc voilà ndena lobe na bino kaka na zapena e pa ba pêcheur et voilà na sona ba maman na moni ba mbisi ba ko yebisa biso kombo ya ba mbisi yango ezani ba mbisi pena ya fresh. Oh ça ya ba formol ya fresh vraiment. Mbote maman. Mbote papa. Comment on dit maman? Nathalie. Maman Nathalie afani kala Kinkole awa to uchi wapi? Afani kala Kinkole awa. Sala ka kopo. Kaba kopo kaya mbisi ka to vivre kana yango. Sa yango mo ezate. Bana pe kopo bana kala. Banda kala lelo 13 ans na kopo yo. 13 ans d'expérience. Oui. Merci beaucoup maman. Avant tout que na mutuna mususu, ça pe na ba bien bandeko ba mona. O meka ko expliquer biso nanu. Ba mbiso yo na ko Simba. Simba papa. Oyo komo na ngoni. Oyo wana mbongo. Yepa utaka na ebale na biso. Wana ka na ebale na biso kaka. Sikoyo bongo ona mona ya ba mikuse bikese wana bikese. Oh babenga ikese. Ko basala biso bosala maboki na Kinkole. Bongo oyo. Wana likoko.
Ah bikoko na yoka bata pema balinga kolia balia yango te. Oh te, oyo ezala deux sortes ya makoko. OK. Mobata. Merci bien maman. Ebele ndenge basolanda bino na minute oyo babangaka bamonaka ke non mbisa mai ezalaka trop cher. Awa tozala non clair. Tozaba na mboka. Awa genre na prix mo ya se. Bon mbisi oyo eke na faux prix, moi prix moko ya se eke na 21 000. Nyonso 21 000. Nyonso 21 000. Sikoyo okangaki yango bana erni mpona moni toza déjà 13 heures. Te kala mingi te nakanga yango kana 12 heures awa. Sikoyo so akoni ba 17 heures abebaka te. Te akobeba te waza ya fresh yango oyo, vrai mbisi ya fresh yango oyo. Oyo munganza. Yango oyo. Oyo mboto. Mama na mono zape muto kila lokondo bon ozangi monginza. Te oyo mpokwa yango oyo. Wana mpokwa za ne ba Equateur kuna ba mbenga. Ezala pe munene makasi yango oyo. Eyaka munene makasi vrai mpokwa oyo. OK. Merci bien. Siko mais quand hotel ça batu ba banga kolia ba mbisi ya mai surtout ba mona on dirait bo exagérer un peu côté ya ba prix ko ça ba ngoni. Mboto mususu ya munene ya jaune ngo wana n'était pas mère oya simi masolo ya chef ya libongo yeyo. To sona masolo ya prix nanu bato ba banga ko soma mbisi ya mai. Boy ba prix ça ngo moins cher hein. Ba prix ça moins cher. Ezala ngo moins cher ba banga na bango te ko somba. Ba ya na bango ebele. Ezaka masolo kaka. Ata ba tieshe to kakola kaka. Eko kita kaka. Ata ba tena 50 000. Toyaka soit na ba 15 000 10 000. Coca-Cola. Nyonso o 15 000. 15 000. Ezaka masolo. Merci bien. 10 000 tokozwa. 10 000 nyonso o. Nyonso papa ata 8 000. Oyo ata 8 000 tozwa po toza pa ba pêcheur papa na biso président asaleli biso libé. Tala caméra maman loba. Yango oyo. Ata on est to banda boy 15 000. Somme ta pienga ata 8 000. Ata 8 000. Tokozwa. Po tosani tozwa po papa asali biso déjà libongo ba oyela biso mbisi. Eza bongo. Bozo solidaire ngo pona bongo. Pona papa asali biso libongo kitoko to tie. Po so to bandi 15 000. Mutu apesa ata musu 7 000 na papa ko pia 7 000 te pia nyonso 8 000. Abatu nango teki bo pona nga papa asali biso libongo munene kitoko. Yango la to teka mbisi moins cher. O sko to moni o ba mike o zani ya mi. Ndeko. To so sikoyo na basinga mike. Oyo aboy. Okoki ko banda koloba ocheta 8 000. Tape na bia cameraman na mona. Nako banda ngo 8 000. Ata somme ta pienga 5 000 na oso. Nyonso o 5 000. Ozo ngo po papa asali biso libongo ko. Papa fait kisi. Asali biso libongo. Problème est. Merci bien maman. Là on va parler ça l'autre fois tant to ya to so la ngo lopena to ko betani masolo ya mbisi e ko za pena bien makasi donc maman oyo sikoyo oyo lobaki oyo Osko na mibalo bakoyi kopesa combien? Oh mibalo bakopesa nga 25 000. 25 000. So bapesa nga ta 20 000 na okozwa. Ah biso mbise ya mobobe mbise kichitalo boya baya. Baya kolia kitoko mbise za bien ana libonga kikoli. Kikole awa mbise komi na ngo mobobe. Comme mobobe eza mingusu eza bangolo. Mbise komi na ngo moins cher baya. Baya kolia mbise mobobe. Baya kolia mbise mobobe moza mungala. Na mungala. Yabo kila lokondo. Bekoso. Yobe mutama ngbande. Bana kala bake. Merci bien donc ba internet tabiso bomoni kaka ba mère ndenge ba oteka tozo tambola vraiment to laksabino ba maman de ba oteka ba mbisi na bango awa na wenzi ya ba pêcheur. Oh na sorte. Oh mpiki. Mpiki la munene. Keba yo kota na maloba mabe mpiki. Mpiki laksini. Ngolo ya munene. Angola munene. Wa tuna ndenge bokila lokondo. Babengaka yesi ko mpiki. Sikoyo oyo mutako ko zongo na combien? Oyo mutako zongo na 7 000 francs. Mpiki o 7 000. 7 000. Na mai pa sala mutu mabe mpiki. Achubaka soko kange mabe achubi okali seki ana suka ana. Mais azana est bien vrai mbisi. Siko bon comprendre pour na mai quoi le quoi zoninga de on peut nga zo bouger. Donc sikoyo bakoki pe kokata pa sala pe liboke to mona na bakiko na kaye mike to pasoli to kati to panzi mutu basali sauce vrai liboke yo kakali ya kinkolo. Maintenant soki neti bato bazana mikili ya poto loka ba olande mission so ba moni yango bazana besoin neti ya kozwa yango bakoki kosala nini to kotia yango na mai ezalaka na mvi kotambola tie pa na bango to gadara kitoko à l'aise papa si akoma pe na ba mikili ya poto kuna akokoma à l'aise ko omande eloko yo commande bate na kati ya commande ata un mois ekobeba te ekokufa te ekozala bien en vie.
Bon oyo bon maman si maman longo na opona mai. Dora. oyo eza nina elengisaka Nina alengisaka yango? yeyo Yo simi bolengisa papa. papa na alengisa ye te me nabondela kaka papa babondela kaka yango oyo soki olie mosuni na ye papa obosani bambisi nyonso ya kitoko oyo Oto kaka kino Nina. À l'époque ezalaki tant tozali bana mikie obunda bakati yo manzoloko so za Nina o Nina lengisa donc mbisa onde yango. yango oyo papa oyo kaka wana yango oyo mbisi ya kitoko Aza na couleur boye ndenge. oyo eza rouge mpo azalaki na moi sikonde batie ye boye mwa moi esali nde bongo Ozobanga pete kokotisa loboko akufi déjà. akufi na ye deja papa yango akufi na ye Siko Nina komona boye azo peser moi kilo aza pena kilo vraiment a pena kilo makasi ko koteka boko ko koteka on a combien ndenge aza boye na koteka nge 5 me moto apesi nga 2500 na zwi na nga papa papa abongisi deja combien 2500 na zwi po papa deja kitisi biso nyonso wow kita boss Roni Malunda ma fallait pena mambeza le belé na zonga na paquet na palais na zonga na babiloko ebele en tout cas pena ba sepeli tozaka toujours na wenze ya ba pêcheur bozomona tozo tambola bozomona bambisi vraiment ya mai bambisi ya mai bino bozomona neti ba na ba bozomona na bassin na bassin combien batie 5 000 on bambisi ni mingusu ngolo wana mungusu donc bato babanga bango ko mbisa mai za cher na osoma nga mbisa mai te boko to koma ko lia biloko ba formal ko lia biloko ya biso mo awa na secteur na babele vraiment donc ba biloko za na moins cher ana za pêcher mbisa za moins cher tala bangolo nde to tandami yango na yango na mbila pe yango yo bazai ko mbisi nyonso ezali nyonso wana déjà 5 000 nyonso 5 000 donc ngape déjà bolongo na nga bassin nga moko na zo ko za bassin nga so na silisi za pena malamu mingi donc bino bozomona da bozomona vraiment donc bon comprendre tout ça dans ambiance parce que tout ça na wenze donc tout ça na wenze ya ba pêcheur awa na kinkole voilà mama oyo mbisi nini nzombo papa mama zela nzombo maintenant siko bosalaka nini esala efe nini esala kino po toyebi nzombo batiaka na fumbwela makasi so nini esala kino akoma makasi ndenge wana aza mai siko nde eza boye tokausaka yango topasoli tozwi motalaka totia yango ekauki apres esa batia yango na fumbo po boye mpe balambaka yango oyo maboke tokosala yango maboke kolamba wana efo elambaka mongala n'importe qui te mongala biso toza bo bangala mama bokila lokondo mbote ya bino sona mongala ezala nepesa mbote ezalaka ndeni akimongo osi soyo bato bakonda yango wana musu mpe yango papa moni oyo ezomona oyo eza lokola piton yoka piton oyo ezomona lokola nguma eza nguma te siko batashi nango eza ndenge nguma me oyo eza mongusu mpo nde aza boye aza mikuwa aza na mokuwa moko te soki ozwi opanzi ye monde bapatro bayaka olia na likolo opanzi batie mungwa otie makambo nyonso papa soki okebi te okokima ndako okimi ndako osala ota koto 8 jours 4 jours asimokeno surtout so akuta mpe na mongala soki akutaka na mwasi aboye akoya lisusu mama akosala makambo te akosa te aloba ya solo so akuta mpe na mongala bato bokia lokondo atikali libela lisusu songa lie mongusu atikali donc simba ona mama simba ngo omeka koexplike donc bo comprendre donc mongusu aningani soki mpe olingi kotumba te tosali mosaka soki mosaka te tosala yango buyon osala yango buyo mpo bato mosusu bayebaka kolamba mbisi te lokola ye azali boye otie na nzungu okati ndembi otie matungulu otie huile soki mpo bato mosusu balingaka kolia kibi te otie mwa kibi moke kotia yango mai te otiki na moto etoki seta mwa 2 minutes 3 minutes mai wana siko ebimi apres sutu leo kotia mai oka bien po bato mosusu bayebaka kolamba te lokola bakoko bayebi olamba te atie mbisi mbala moko atina mai leo koloba lobi mbisi mabe nzoka nde ebolamba te. Merci bien, là c'était maman ou sombaka et puis bango bazotia sommi pas pêcheur bimi sur na mokili pour que ba na koteka alors tokoluka pe to so la pena ba pêcheur ko so la pena ba pêcheur comment ndenge bakanga qu'est-ce que bakutana ba difficulté na ba mai ba difficulté ni bakutana nango na mai pour que basala pour que bazwa mbisi ebima bona mokili naso na ba pêcheur za pena malomi on se trouve juste après oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeli mais sikoyo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow
po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekondi mekoli. Voilà, nasola pena moko ya ba pêcheur ya mwana mboka, donc mwana mboka Kongomani koyeba na uchi wapi azalaka wapi se retrouve awa na kinko le pêcheur comment ekozala pena malamu pe expliquer biso ba difficulté ni bakutana nango tango bakanga bongo ba mbisi ya mai. Mbote papa? Mbote père. Comment est papa? Comment Nestor? Papa Nestor, mais de kota la kabu na mono ndoza mutokila lokondo mungala. Oui, na mungala. Ya mboka. Ya lisala. Lisala nga kan sekonda ba tekpater kuna. OK, merci bien. Oza pena awa na kikole, oza pêcheur. Oui, naza pêcheur. Bana musala ngokala. Na bana makala na koli nango vraiment. Expérience paye à peu près à combien d'années? Bon, ça à peu près 17 ans. Waouh, 17 ans c'est beaucoup déjà. Merci bien. On m'a un peu expliquer biso nano. Ba difficulté ni beaucoup tana nango et tango jouaka d'abord tango sala musala no ko kanga ba misi. Ba difficulté ni beaucoup tana nango. Ba difficulté za ebele. So za pêcher pour kanga mbisi za mo elo moko donc za passe puisque za ba mbisi mususu ezaka na ba sende ba nzube nde soko kanje na façon mo boy. Oui, aussi ma bien été à côté de l'opé, mon temps moi sur pays et coupé ça dans malade. Et puis zana tous zana mbisi mususu yen nina wana yinde pena mukonza bambisi na mai. Ata mbisi à cause ata mukebo mais so simika mbisi mo bwa munene même mutu okura osimba ite. Donc à lengi saka fort même courant côté kosa. Ndenge zana donc ba difficulté c'est belé. Okomona pe boyo koza likolo ba so ebe luka kumba ba tu bien te. Oko glisser pe ko ina ma pe odaye pe okay. Okutana pe na bangando bangubu donc banyama moko boyo ya minene trop. Ba difficulté belé otokutana nango boye donc moi était file pe ko kanga mana nzete na sia mai oko dinda pe kuna okay pe kuna okangamika kuna yo na file odaye ka loko pe mbisi pe donc ba difficulté e belé na kati ya mai ndeto kenda ozambisi wana est-ce que beaucoup na pena vers moi kati pena tona ba bandelika ebali. Bon, to pêchera partout, ezala na katikati, ezala na bokula mai, to pêchera. Bokula mai zande. Bokula mai ezala kwa mukipembeni na mukilia, nde bokula mai nde yango. Et maintenant donc awa na kikole ba pêcheur awa la kisiki non, pêcheur nyo se faza la peine à pirogue na. Oui, un pêcheur il faut zana pirogue, il faut zana filet, il faut zana ndobo, il faut zana kaina yo, il faut zana na baba nzwaki o epepela mai to benga ngo epepela mai. Il faut ça sous ba machette tout ba instrument wana wana pena pêcher ndé wana. OK. Merci bien. Maintenant est-ce que différence est alaka ya mbula pina ilanga? Oui. Compensation ko différence la expliquer biso nanu? Oui, différence c'est ça net boy ndé to za na saison oyo pena saison yango saison sèche o to benga la saison sèche to benga ngo elanga munene. OK. Parce que to za na elanga munene na elanga muke. Elanga muke zaka so to za na mwa ba mbula ezobeta mwa bongo mais mwa mai ezodimnaka ne bale. Wana to benga lango elanga muke mais banda 10e mois octobre ti comme on a décembre wana ezala pena mpela nde bandaka wana pela ezaka na 3 mois elanga muke ezalaka na 3 mois elanga munene esko ezalaka na 4 mois nde ezalaka bongo sikoyo ezalaka pe na série mo pe batamo pe komaka pe to ba période ozaki mbisi pe mwana kate oui ezalaka neti ba période neti ya ba 11e mois ba 12e mois wana pena nzala ekotaka mbisi ekomaka cher mbisi mwanaka na pasi okoluka mbisi boye omona mwa mbisi ya moke donc na mbongo ebele mais mpo na moment oyo na saison elanga monene desko mbisi nde bolafanaki nkola donc olia mbisi te donc nde toza pena na saison sèche boye bato bauta bongo mpo na moni mpe parisien misu baye bayesomba bambisi de bato bauza bolibanda ya mboka so baye bazwa pena nde oza na 20 000 awa na wenza bapêcheur ok pena na bongeti moya bien na palais baya trop puisque nde to abo to lukaka bato pena bazana bala ba pe bambisa na nkoli do to bomi bambisi fort mais basombi baate baya kaka baya na mbongo ba osoma bambisi na bango mais kotala pe basombi bazate c'est parce que babangaka le ko mo basoma na bango ba kuisi wana ba biloko ba vive frais ba Thompson na ba vive frais wana bino ba mona na ndie bozaka likolo makasi te wana kuti biloko te ba vive frais biloko te yango ndezaka likolo biso to tekela na biso moins cher puisque biso moko to kenda ko kangela wana mai do to teka na biso cher te Koza mbisi ezouta na mboka na biso moko.
po mbisi ya mboka na biso moko tozolia po tata Tshisekedi asali biso ba biloko moko ya bien OK wenze moko monene eza kuna so to bomi mbisi ne to kei kuna to vandisi ba mbisi to teka ba mbisi na ba moins cher. OK. Maintenant tana caméra bato babanga baloba ke no na olela ngambisa mai te mona somba na ba Thomson ba teka na ba wenze mbisa mai ezalaka cher mais quand pe ko betela bano lisolo ya kiko le pêcheur te wana pena ba zana boyebi muke puisque vivre fois ça bilo mo ya mindele to ebite lo lenge ba asalela ngo kinkola ande biso to lia kaka mbisi bana kindo il faut ba lia mbisi vraiment ba lia mbisi pena bona badi wana odama ngo santi badi wana pena semula na ya pembe wana ya pembe o ya bakongo wana il faut odama ngo pena yepo bika bakongo ndenge ninga fa lo ba pena ya kuna ya bino okila lokondo ya okila lokondo ya bangala wana na mungbele odama ngo donc à l'aise fort. OK. Merci bien donc le pêcheur après si biso expliquer biso comment ba difficulté ni ba kutana na ngope ezala rappel pas si ko zo pena eloko ko zo misi mama na mai boy ko bimane na mukili ezala rappel na pas si makasi ezala pena pas si makasi ndesi ba nina wana za rane mukie mais aleng ça rappel na makasi ndemi ko na komika slogan clic clac gauche droite donc tozo qui peut susciter et partout vraiment tozo kota voilà bon moni donc awa za base za pena base pena obozo mona za bongo base awa musala oyo topé na ko bandenge ni place obozali oyo bozalaka déjà ba nakala to ezani bete biso no lisolo na ya place tozali place ondeza boy to ali kola mai place ezalaka mai metake ba kongomani maele trop nde basalika ki babwaka ba mabele babwaka ba saki ya mabele donc batia banzete po esala boy ezaki boy tezaki mai pena boy soki komi boy kaka ba congolais donc maele leke belé nde to sala boy po ebimisa moi ili moko boy po to vanda to sala ba pêche na biso awa donc place au to téléphone de recherche so na scène na biso donc place au ngana to niati ezalaka ebale mai pena oui ezalaka pena mai kande zomona mai na sima na biso boy ezalaka pena mai mais soki komi boy po na mayele o nzamba pesi to tia mabele po ezala boy donc ekomi libongo nde boy. Et maintenant ba filet musu tozomona eza ko toboka ba filet musu tozomona ngo couleur ya mai kaka to salité. Oui ba filet musu wana oyo ko toboka wana ezaka nde bambisa minene nde bango nde siko ba tobola po bambisa minene ezaka akokanga maboye so filet a bien te lembi il faut apanza ngo nde ezaka bon po filet uta pa munene eza pena bien eza pembe mais mai nde siko pe abebisaka filet ko za la pembe mais dans quelques jours filet et comme une couleur mon boy donc maïna baby ça rappelle à l'embisi en mbisi ko akomo panza yoka ba 3 minene. OK. Merci bien toko est-ce que toko kiko koma toko kiko mona siko apeneza bazozo apena ba mbisi ne to moni awa to moni oyo bwatu na yo o bwatu na nga yango na ba mbisi belé na toko koma na kati wana toko koma na voilà ndeko Joshua na matawa na mata donc awa ah eza makambo yebela na ozonga simate voilà bon comprendre faut na banga vraiment donc faut na banga maman za cliente maman za somba oui a somba donc maman a uti na mukili aya ko somba na mai oui a uti na mukili akoti na boîte pas somba mbisi. Donc est-ce que la différence est ali il y a prix ndenga koti na mai boa risquer na mukili kuna ba prix est différent. Oui risque ezali ndeza wana so bon matela batu bien tatande toza boy ko glisser pe ko na mai wana donc osoma mbisi bien fotema na mukili ke na boîte po ato ali kola mai ndenge ya koti na kati wana osoma na prix assez bon OK ndenga koti na boîte wana osoma na prix bien po ba mbiso neti ndenge zawa o eza na boîte oyo osoma mbisi moko ba 2000 francs ndenge zawana na moko wa mineno wa muneno pena moko ko sona 2000 pena bo tena nzungu po tikolo baboy ko ndenge zawana de shaba 2000 pena ole bona gara 2000 wa munene wana ye wana to teka chete to teka chete ba ya nde belé na libonga yinkole mbisi ne loko pamba wana mbisi wala komo na mbisi wana ndinga zana komo to bengela ka ye fumbe ye wana nzanda munene déjà baka ozino mbisi wa 2000 pena 2000 francs pena ozimbisi wana oli mena oya ba mike wana boteka ngo maboke wa mike wana nde ba mbisi to sala ba maboke boyoka pena liboke akinkole donc elengi trop ba maboke akinkole wana oye bo mape mabale belé pesa pe ba rendez-vous to kutana na kinkole to kutana soki na Chine populaire
mpona kolia maboke wana de bambisi nango nde pena euta yango wana nde bambisi basala maboke panza mabala bato yango wana pende boma mabala bambisi wana nde basalaka yango maboke liboke ya kinkole maboka mpuka boyoka nde yango wana comme nango mpuka bana mpuka pe bampuka pe bazana wana bambisi ebele mutu akosomba nde mpe nde eza bongo eza bambisi différent bambisi ebele bambisi na mbisi ana komona nde baza wana donc nde bopeshe kaka lebosangisi mbala moko nde comme exemple tozomona ana bassin wa oyo na bassin nde eza mbisi moko ezaka fume yango na yango maintenant mama yaka tosola mama yaka tosola mpo namoni mama auti na mokili aye kosomba mbisi na ye awa donc bocomprendre siko nazali waw mama pena fa telemaka awa tala caméra mbote mama mbote papa komonene mama mama Naomi awa na kinkole toyebi te oye kosomba mbisi okelamba na ndaku to oza mpe vendeuse nayesomba mpona teka tala caméra nayesomba mpona teka bo mpona ozela bango kaka kuna te oriske oyo atina boite osomba awa na kati tozalaka kuna soki tomoni peshere aye nde tokiti kote tosombi peshere akomata kuna te biso nde tokita kuna toye kosomba na kati ya bwate nga nakanisi ke awa prix mosusu kuna mpe prix mosusu te yaka prix moko maintenant ndenge osombi boye libanda koteka yango moko to bamipiko te nateka yango mipiku 5 10 000 mipiko 5 10 000 ekenda nango mpe kitoko ekenda nango simbango nano olakisa nanu bayo balanda biso na minute oyo neti oyo simbi eza bambisi nini oyo bambese mbeso basala ye mpe liboke basala yango liboke bakalingaka balamba basala nyonso mais namoni apparemment na wenzi oyo bamongo na bamongo bangala baza 3 bangala baza bato ekolo nyonso ezali kwanga azanga mongala te na mutu abandundu mutu abandundu ndeko na nga voila ndeko na ngai nasepele mpe na makasi obi ngweke mbongo ye basala ye liboke okoyi mpe kolamba ngo mpe bouillon kolamba okokalinga okosala pepe supu ka nde moko olinga d'accord merci bien nayebi ke okende koteka eza mpena bien makasi maintenant bato babangaka kolia mbisa mai mbisa mai ezalaka cher message nini okopesa bango mbisa mai eza nango cher mais eza cher mpo bapesher mpe bakosomba bafile cher mais tant que dollar mpe kokita basinga mpe ekiti to mpe tokosomba na biso bien. Merci bien, en tout cas, ça le bien makasi. Naebi que à la prochaine, tokozonga tokosola, mais awa siko eza siko wapi, ba ils ont produire, ils ont produit ba maboko on so bomona na kinkole wana, ba miss na utarane na uza ba pêcher awa. Uza ba pêcher maboko mona na kinkole et puis ba tambola libana na ba Pascal na ba changu na ba CCC kuna do. Awa ndeza base. Awa ndeza base. Andezi siko ba pêcheur bazalaka ba bimisi ba misi ba oteka ba auto laxi bino obozo mona leka et puis tozo koma siko et siko ba mama oyo ba tsaka pena messa ba teka ngo toujours na wenje siko ya ba pêcheur. Merci, on se touche juste après. Merci. Ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makam. Donc bozo mona bongo ibale ya Congo eza ibale moko bo eza très riche. Alors il faut vraiment que ça l'effort ya que somba bongo ba bateau ya pêche, donc bateau ya pêche. Et puis eza bande ko mingi bozomona wana bande ko misusu ba uti bongo ba province bazo kita awa ba ema ebele pe ba uta Brazzaville ba kanzela oyo ba ka penzela oyo bozomona ba bateau ya ngoyo bozomona awa ba canot rapide kendara ngambo bozo katisa vraiment ndenge zalaka. Alors ba mbisi na biso bana mboka e uta bongo na mai a bozomona ibale ya Congo yango eza vraiment très kitoko, très riche, périfiant, donc normal vraiment. Et bana mboka bazo mona vraiment ba discuter miki oh ba pêcheur ba otuko bimisa et zakaka que ceux qui batie filer na mai ba misa kanda ndenge bazalaka vraiment ko filer pe ko katana ye pe ko kweya ko zo misi lokola nina zalaka vraiment na courant makasi donc après na courant makasi yango bozomona bongo ba difficulté miki ba kutana nango mais à part ça problème vraiment ils étaient yango to kitaki lokwa toza na journée internationale journée mondiale internationale ya ba pêcheurs to baki to rolexa ngo ndengona te yango to kitaki awa na kinkole pêcheurs to laksa bino to beta masolo ba maboke o bomona na kinkole o bato ba utaka bongo libanda ya mboka bayaka awa ba na Congo ba vacances nde toza ba ilanga boye saison sèche alors bayaka bongo kolia misi ya fraîche liboka kinkole.
alors eutaka nde awa base nango nde eza awa wenze ya bapêcheur na kinkole oyo bayebi wenze bapêcheur na kinkole yango oyo bozomona bongo na bilili ya bambisi wana eutaka nde awa bakanga yango awa babimi nango bateki basombi bateki baketeka epuis bato oyo bakenda mpe kosala maboke bake mpe kosala maboke ale mona bos aye pena avandi na mesa na kinkole azodame pena kitoko tokokoma kuna tokolakisa bino mpe ndenge bamama baosala maboke mbisi euti na mai bomoni abimi na mokili basombi babandi mpe koteka bato baye kaka ndenge ezalaka toujours lisu likolo ya lisu tokomi sikoyo na wenze awa toza esika wapi bapêcheur wenze ya bapêcheur tokomi sikoyo na wenze ya mbisi ya mai toujours na kinkole volume 2 toleka ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli na sikoyo detango na bino toutaki bongo sikoyo bomonaki biso tozalaki na sikoyo bapêchaka bongo bambisi na kinkole awa toujours kaka na kinkole toutaki bongo na kinkole bapêcheur kinkole sika bapêcheur bapêchaka pour ke eya boye maintenant awa esiko wapi toza sikoyo na kati ya wenze ya bambisa mai toujours na kinkole awa bozomona tokota na kati tolakisa bino eza nango monene pena makasi te donc bamama bakenda esika bapêcheur basombi yango epuis baye nango awa na mesa bakomi koteka estce baprix ezalaka kaka ndenge wana to bamekaka mwa mokie komatisa tokoyoka yango ngai na bino na monoko na bango moko bakomeka mpe koexplike biso kozala pena ebia makasi epuis pourkui bamelinga na bango kaka koteka awa na kati awa ndeko José Sunganga vraiment tokota na kati bozomona toza sikoyo na kati awa na wenze kinkole ya bambisa mai bozomona bapasa bambisa yango bozomona misusu baza mpe ya bon je sais pas toko bani bakufi to ndenge nini toyebi te tokosola na mama meke mpe koexplike biso ekozala pena malamu mingi tosola na mama ndeko Josue tosola na mama ekozala pena bien tomoni bambisi abeta so lisolo bambisi oyo bakombo nango ekozala bien makasi mbote mama mbote papa komona ni mama Mama Monique namoni eza na esengo te olembi po nini nzoto bien te nzoto eza bien naza bien. Merci beaucoup Mama Monique lelo toye kotala bino awa na kinkole awa siko bazwaka bongo bambisi pena ya fresh Mama Monique omeka pe ko expliquer biso na ndeko José Sunganga yi bassin tomona bambisi oyo na kati awa komona bango oyo ngolo ya monene ya piki oyo baolona oyo président aloni awa tokotie na mai awa yango ekomaka monene yango oyo awa toza na nzanda mboto poka mingusu na kati na wenze na biso awa tozosenga nde bobongisela biso wenze boyo soki mbula ye tozozala kaka tozopola na se ya bapasole ebonga te yango wana tozosenga na bino bosunga biso bobongisela biso wenze botiela biso ata batole nde tozala nde mpe ndenge baninga bazali po totambola mpe malamu awa difficulté ezaka keno boza bien ndenge toza na elanga boye toloba saison sèche mais ntango tokotaka bongo na saison de pluie bozalaka na pasi difficulté makasi na ngonga ya mbula toza na difficulté makasi soki mbula eye tomifinika kaka na se ya parasoleil mbula ezozwa biso kaka wana ezobetela biso kaka awa mwaye toza mpe na esika ya kokima te mbula soki eye ti ezala ya monene ezala nde nini ekutelaka biso kaka na se ya parasoleil awa na bambisi na biso tozopola kaka awa bosunga biso bosalela biso wenze botongela biso bandako mpo tozala mpe kimia soki mbula eye ekutaka biso toza na kati ya ndako bobongisa biso mpe nzela mpo bakonzi bazoya bakamio ezosuka kuna mosika mwaye ya nzela ya kokoma koto eza te me koto eza esika biloko ezobima nzela eza ya kokangama. Merci beaucoup maman tokoki kozwa différence ya baprix parce que touti déjà esika wapi bapêcheur esika batekaka yango esika bokenda kosomba pa bapêcheur bango moko et puis na ndenge ekomaka awa na wenzi awa est ce que baprix eza différent kosomba kuna na ebale pena pa bapêcheur na bayeba asomba prix ezaka différent prix eza différent mpo biso toza basi ya bapêcheur biso nde tosombanga kuna toyaka nango awa bato mosusu bayaka esu basombi babase ya mibimba epa na biso bake koteka awa sikoyo epa na biso soki otuni sikoyo lokola oyo nazobanda ye 20 000 15 000 okakoli me na oyo bazoya kosomba epa na biso bakoteka bongo te eza bongo donc awa sikoyo ekomaka na moko kuna bozosomba gros awa eza détail ya mibimba soki oyeki osomba ya mobimba
tobombaka yango kuna kote basoda bazali toke totekeli ya mobimba ezalaka bongo. D'accord. Merci beaucoup. Toujours tambola. Autrement déjà, oyo azoningisa matoi. Na osolana mama, abeta biso mbisi o komona ngonini. Mbote mama. Mbote papa. Comment est maman? Kombola nga Charlène. Mama Charlène, tout le monde ozoteka awa na wenzi awa. Avant to kota ba question mususu, zela na idée na longola bassin. Voilà, miso azo sala boy kwani. Azo tala na. Comment est nani? Poka. Mpoka azarane boy. Poka o batia monument na commune wana. OK, donc batia monument na commune dans statut ya maison communale ya Kinkole. Kole. OK, yepe bazora ka ne ba na biso na Congo. Bazora kaka awa ne bale awa. Ndenge toza boye. Kuna osombaki yango combien? Puis awa koteka yango combien? Nde nasombaki o kuna 50 000 o 20 000. Osomba koteka ya mosusu okutana moto abie mwa 55 60. Nde tokotekela. Kwa nini ba 50 ba 65 omona moto ayaki esomba ne mbongoli ya biloko ya vive frais? Abanga mpona prix. Aobanga mbisi eza cher babi te oyo eza biloko ya fresh fo ezalaka cher bapeshe babi baonyokwama basinga kosomba babwatu kolue makambo nyonso to ezaka mbongo siko moye batia mbisi mo cher eza te yango baotia biso cher biso mpe tosomba cher toteka mpe ka cher. Merci. Maintenant ndenge abimi na aza déjà na mokili boye mais tomoni kaka azopema akoki kosala mpe kaka akosala mpe 2 ou 3 jours azopema mpe kaka bongo sans kokufa te ebele ezaka 6 heures dita 7 heures dita mwa ba wana tolo balokwa bapema ya suka kaka pema suka ande ezabo ezaka pema suka. Maintenant expliquer nanu balambi yango so ndesi moto asombi moto akoki kolamba yango mpe ndenge nini moto so asombi basaleli ababimisi basaite bakateli oki osokoli ko otie na nzungu ozwi tomate ya mbuma otie ndembe otie mwa litungulu pilipili huile otie ali otokisi olambi otia ma ya moto te o batiaka ma ya moto te basala yango mpe liboke kitoko makasi maboke ya kinkole bapoka nzombo mopongo ya bambiso. D'accord. Merci beaucoup. Beaucoup ndenge mama uti ko expliquer biso mpoka otomona bongo na Kinkole donc statue na batia na Kinkole wana ezande mbisi wana en tout cas ça pena bien makasi ndeko je tozotambola kanga na yo tozelongo tozotambola et voilà et ba mesa msu tozomona vide next ana zomona bongo grenouille nazomona awa grenouille oh ni nango oh soki nini oh ntoti wow tomoni awa tomoni awa tosola pe na mama ekozala malamu mingi mbote mama. Mbote papa. Komona ni mama? Komona nga Sylvie Engangela. Sylvie nani? Engangela. Mama Sylvie Engangela, mama Engangela mono za moto okila lokondo. Naza mongala. Mongala pena ya likolo la bekeso. Ya bolomba. Ya bolomba. Merci mama. Oni. Oyo eza na monoko ya biso mboka tobonga yango iboko. Ibo. Tumbona no balandi wala nsoba mona. Oyo za grenouille. 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 Mais muto mona wakaso ligorodo. Ligorodo ba musu babenga ligodo mais za grenouille balia kango za mbisi ya bien. Ba musu kutu ba chinois ba sepelaka nango. Ba musu pe o ba yebi mbisi oyo balia kango pena na bien penza. Olambi penda bien pe olei. Eza mbisi ya bien, eza mbisi ya mabeti. Donc mais zela ba ekolo équipement ba ekolo te. Ekolo musu baliaka te mais ekolo musu baliaka. Ndesi bino bangala bate patere kuna mambenga bolia. Ngala toliaka. Mais sorti oyo ezali pa na biso te. Oyo biso ezaka ba tache noire, vert, chocolat boy. Mais oyo bimi koto mais baliaka pe. Banga musu pe baliaka. O bayebi yango baliaka. Donc bate babangala bango te kolia yango. Banga te ezambisi ya bien. Sikoyo mena boye nano ezana no combien? T'as le bon loteka. Boyena teka 1500. 1500? 1500. Boy kaka mbisa monene o 1500. 1500. Moto ayebi ekutu na teka boy 1500 te. O asepeli pena na ye. Pa muso mwana ka baza na valeur te mais moto moni ki aza na valeur yebi ka aza na valeur akosoma na 1500. Oyo place na ke somba nanga
panzi yana ya vivre frais mona ya kosomba nanga mbisa mayo ya 1500 oyo ya 1500 vivre frais wana eza biloko ya forma bazopesa biso ya maladi mais oyo ya biso euti na mai mai bya miso mpenza original bayeke mai batie kisi te eloko moko te oyo wana ezowuta na bakisi bazotila biso bakisi bamaladi mosusu tobelaka na mabumu bakisi banini ebele ebele na mabumu ezowuta parti ya vivre frais biloko wana bazosala biso baforma oyo wana mais oyo eza eloko ya forma ete eza eloko ya fresh mpenza ozolia mpe ozotoka ndenge eza boye aza deja akokufa oyo lokola ndenge eza boye aza kokufa mpo soki obomi ete abandaka kobima na basa kovanda te ono sote maintenant yeba alambaka ye na ndenge explique nde singa boye banda na botama ena onalia nyama yango te mpona nalamba ye na kosala ndenge nini mpo kolamba ye ndenge eza boye okoki kolongolaka biloko kati biloko kati ozwi mpo tie na osukoli mpenza bien okati mpe soki eza na episi ba tomate bendembi bitungulu okati otie na osokola yango na mai ya moto to mai ya moto te mai ya moto nde osuka mai ya moto eza biloko ya formol te oyo ya biso eza formol oyo ya biso eza original kosukola na mai ya moto te okosukola kaka na mai opase mpe bien opase mpe osilisi otie mpe na jungu okati mpe episi no nyonso ndenge osepeli otie ya mwa huile mwa ndembi na yo mwa tomate na mbuma otie mpe mwa mungwa otie na moto ndenge toke nomonike mwa kadisa mai mpo mai nano yango mpe ebimisa mwa mai liboso na nsima wana etoki oki mwa agwa mungu osi obakisi mwa mai mwa degre ya mai osepeli ke omela supu ya mai ya moke omela supu ya mai ebele omeka ndenge kandite oyo osepeli ke osala sosi na yo merci mama okitisa nano oyo okitisa oyo grenouille tala oyo nani alingo kima yo yakawa alingo kima mama oyo bambisi nini oyo eza mongusu oyo pe eza ngono maintenant tosololi déjà na bamama mingi maintenant yo mpe ombeka mpe koexplike biso kuna baprix oyo bozotekela awa eza te baprix bosombelaka kuna epa bapêchere baprix oyo lokola tosomba epa bapêchere so osomba epa bapêchere osombi oye koteka prix na yo mpo luka mpo ngonsu pêchere ndenge otia oyokani na pêchere kuna apesi yo ndenge apesi yo mpo ozwi mbongo opesi yo mpe oteka mpo luka mwa bénéfice na yo ke ngonsu osalisa mpe na ndako ozotangisa mpe bana ozofutela mpe ndako makambo ebele ebele tozosala yango tolukaka mwa bénéfice kata mwa mokene fiske esunga mpe libota maintenant moko oyo oteka yango combien lokola moko ndenge eza na otia prix soki natie 15 000 odebate soki natieka 15 000 okopesa 15 000 te olobi mpe tosololi ngai ndenge tokosuka toyokaniki yo pesi nga mbongo yo mpe ozwi mbisi merci bien mama awa na wenze oyo banede ya koteka banakala te nabandi koteka kala te nayaki nde semeki na ngai nde moto abengi nga toteka na ye nasali mpe nano un mois te un mois ekoki te donc yo oyendoka na elanga bacaprice ya mbula awa na place oyo nano omoni yango te namoni nano yango te merci bien obo tozomona na nsima eza biloko na bino oyo epa na biso ezalaka oyo mbenga mbembe oyo mbembe ezalaka epa na biso mais toza de sorte ya bangala mpo kote ya biso bolomba kuna toliaka yango te mais kote ya isala ekosimba eza na problème ete ya kosimba oyo kote ya isala nde baliaka mais awa mpe na kishata bamosusu mpe baliaka oyo bayebi yango mpe baliaka yango eza bien maintenant ebele bayebaka te mpo alongwa na kati awa abima libanda basalaka ndenge nini ndenge eza boye bamosusu basalaka nini atokisi ma ya moto ati bamosusu basalaka obetibeti kaka boye obimisi ye pokoshi oyo obwaki yango etikali kaka mosuni osokoli soki bepisi otie bepisi na olambi olepi ndenge balobaka elenge mbembe ezanga mokuwa do azalaka na mokuwa te te ye aza na mokuwa te azaka mosuni kaka place ya kobwaka pa kaka pokoshi soki obwaki yango esili eloko mosusu akobwaka eza te merci bien maman c'est très gentil nde tosona mama ndeko jour tozotambola kaka donc toza toujours na petit wenze yango wenze ya mokie sika bazoteka bongo bambisi ya mai donc voilà eza pena bien tozomona eza bambisi ezouta bongo na ebale na biso mboka na biso Congo ezo faire produire bambisi ya mai bozomona bazoteka bambisi eza pena kitoko makasi bamaboke mpe batebele banyaka bongo na kinkole eutaka toujours awa neza
ko fournir donc andi ba fournisseur ba mbisi belé bomona ba pa ya belé ba ya ka bongo ko lia bongo maboki na bango ya fresh na kinkole ba mbisi tango nde uta awa bozomona mutaye asombi mbisa monene ake kuna libanda ateki yango komi asala ngo liboke akomi koteka ba pape bazoya bazolia yo sala pena ebe makasi donc je to koma siko esiko api nwenza ngo esuki pour que to sola pe na quelqu'un de ko za pena malami merci tout ça merci. Donc tout ça toujours na wenze et c'est quoi bateka bo toujours mona koba tout mona bongo koba ba mbisi na baba se ba vana na bango calme le ko baki to la kisabino et ba mbisi vraiment ya ebale ya Congo donc voilà bozomona misu baza koningana misu spi baza na bango pe ya kovanda puis ba client ceux qui ba ye ba sombi et ba ça la batu ya ndenge na ndenge ba ka bongo ko somba ba biloko et batu misu bazo uta bongo libanda ya mboka ba baza bongo na vacances na mboka la biso Congo et puis ba pe baza bongo nzinga ya mboka na biso baka bongo kosomba ba biloko na bango bozomona ba mbisi pena kolia ba mbisi ya fresh au lieu de kolia ba biloko ya ba formol wana non bo banga na bino te kinkole ba teka na bango bomoni ba prix ezala ngo normal bozomona donc ba yango na eza bongo la kovanda to koma pe sika to moni pe ndeko azo kata ngo pourquoi azo kata yango toke bandeni ya ko sola na yeka oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait donc comme je vous avais dit tout ça na wenza kinkole ba pêcheur et bazo sala ba mbisi ya mai to la kisibino sika bazo kanga yango to yede sikoyo suite fin awa na wenze to moni mama na biso pa temili boso ya mesa mais atiki ba mbisi kuna to moni awa bazo kata to ebita sombaki mo bakatele to nini to ke bango epa ya mama mbote mama komo nani kombo na Julie Pemba mama oteka kawa tena teka na ndako liboso ya ndako bo to moni awa na wenza kinkole ba pêcheur ba mbisa mai loko sani mama ne ko somba mbisi so na sombi yango na kena ndaku na bongisi yango na tie bepisi na kangi maboke nanga na tie liboso lupango na bandi koteka ngo donc oyo to moni bazo morceauner bo ezande ya yo mama eza ngai donc mama na ndako ateka yango maboke na teka yango mena ebele babangaka ndenge surtout ndenge osombeli pena na base tango ke nango prix ekoma ba ndenge mosusu to ndenge normalement ekoma ndenge mosusu parce que nde basali boye tosombi yango epise kokota na kati oza otia huile babiloko wana nyonso soki ekoti makasa koni oyo tosalelaka yango na énergie na yo moko na batransport ekota na kati nde tomatisa mwa prix nango tosalaka bongo mais soki osombi yango ke prix nani cher te yo tala pe ndenge ezaleli ndenge otekelela yango soki osombi cher oyebi pe ndenge otali baepise wana mwa to ya prix mati eza pe na bamoma mo mpe mbisi mpe ebungaka oye mpe ozwi mpe tozongi ndako oui normalement ebungaka kutu na pokwa boye ezalaka vraiment te pokwa tosomba kuna mais awa toyei kosomba na mesa basombi deja na bapêchere biso tosombi na bamama oyo deja bango bamatisi deja mais na ntongo tozalaka ebele bango bapêchere batelemi tozosombasomba bambisi wana na bapanie moko boye tosombi mais ndenge nasombi na mboka bamama mwa monte eza komata par rapport tosombi epa bapêchere bango moko. D'accord, donc batu ndenge ba jijara que non ba maman bokela ba cité ba tekaka cher et za ka cher et par rapport à propos ndenge ba sombeli awa et ba transport et ba épices et puis leur énergie aussi et c'est pour ça que tout le monde a pris ezalaka et moi likolo et voilà merci maman na so la pena nandeko tout le monde sa pena boulot masande bien santé kitoko ça va et na moni au sala cop awa oyo eza kopi na nga place na lela nde yango place olelaka yango ofutelaka mpe palais balifante mpe odamisa bango en tout cas la félicitation ça va boyi nango kosala kuluna kokale bato mwa bilo mwa ndenge wana mai oluka cop mosala koluka mbongo na ndenge elongo bani ça va bana osala cop oyo ndenge cop osalaka ça fait combien des années na beti déjà ba 4 ans kana mosala oyo kaka nazosala bambisi boye donc mesa oyo tia mama sombi ya mobimba awa yozo morceau ye na katikati yango pe na suka apesi nga siko mwa eloko ozwi eloko tie na pante siko ndenge osalaka ba difficulté ndenge ozalaka nango eza kaka mpona awa soki nasali mabe nakozoka mpe nakozoka mpe bambeli mpe naza nango mpe ebele te
Yango nazosalaka boye soki nazwi mwa mbongo ya bien nasombi bambeli na nga nabombi yango nde tosala boye salaka no mpena mpo mama kende nasalaka na yo donc ndenge osala boye oza besoin mpena bambeli fo ezala pene ebele nde yango nazoluka yango nde bambeli fo ezala nde ebele awa mais ndenge à part nanu komorçonne bapoisson yango opeshaka mpe te napeshaka te nga nazalaka nazeli kilia akoti asombi mbisi ya mobimba nga na katelier ozalaka ebele tozalaka ebele makasi oyelaka bango ebele okibe na mangu lokola jean mokulu mpe ya soname ozolanda mpe na mama yaka tozolandana mpe mbango awa kapo oyo ozwa bino mpena cope mpena ekóma mpena bien air nini ekomaka neti ba samedi dimanche ba vendredi nde tosalaka mpe makasi mais neti baere ya boye tosalaka bien te mais ba weekend ne bato baka odami mabokela kinkole ne mère auti pale bo aye kokomokisone bambolongo banini wana pene kotala wana nde ekotaka pisiko nde la donc pale siko soir ozongi pale na soir nde nazongi pale oza mongala moto okila lokondo Merci beaucoup, là c'est une ambiance de cette émission et en tout cas ndé lobe na bino ka toujours awa et maintenant to meka mukie ko bima sikoyo siko wapi ba mama basala ngo siko ba maboke to la kisabino pe ndenge bazoteka ba lei pe ba ndenge bazolia et ko za pena kitoko makasi. Merci beaucoup, on se retrouve juste après. Merci. Donc voilà, très cher internet, cette chaîne YouTube et Abisso Podcast. En tout cas, un grand merci. Donc vous étiez nombreux et nombreuses. Il y a une mission avec votre humble serviteur Watakin Fakate, le lion de la presse congolaise, autrement dit appelé Exode 14, Mikolo Kaka, clic, clac, gauche, droite. Et car en tout cas, internet Nabisso, et vous continuez toujours pour s'abonner, pour partager, pour liker, vous appelez Kitoko Makasi, le bien la Binokaka, de les Aïbongo, journée spéciale. Journée spéciale, donc cadeau moko dédié donc abonné na biso de tout la Sabino vraiment comment soira bongo ba misi pena ya mai ba misa mai o ya fresh wana na kinko les pêcheurs et puis bon moni sou ba image pe na kinkole toujours na wenze ya kikole wenze kikole oya munene te na sala bino la trafala mais wenze kikole o bateka toujours ba mbisi ya mai mena sika o bozomona o zanesko awande baza anesko base esiko wapi batu pena baka osala miance na kikole awande bozomona kaka non la maison communale anesko esika ba mbisa mai na laksi bino na anesko komaka ba maboke bozomona donc ba tono ba payo ba uta bongo libanda lokwa mon frère Charlie wa yungu soka longo pena mosika ya Canada amemi pena mama na biso koko matantima awa vraiment donc na kikole awa espace nde ya ngoyo bozomona bon awa nde siko wapi batu pena bayaka ko savourer bozomona bakar na itelemi batu bauti libanda loka toza na vacances batu baye ba parents bazomi mabana na bango et puis bauti bongo libanda ya mboka Congo to ba pe loka ba diaspora loka ba boss Roni Malunama J King Yannick Malunama ba ko beta mo tour na Congo nde na vacances boy. On s'est retrouvé à Kinkole Moupepa qui toque les autres tinda pena Moupepe. Bon, ça la pena à coller li boke pena misa maya fresh wana et car n'engezala. Voilà, et ça le pena bien. Et miso to bola nango na linga pena ba commentaire na bino surtout et ba remarque que vous appelez to makasi beau aimer et beau partager, beau liker et tous na page Facebook, tous na Instagram et puis WhatsApp numéro za na tango moni mo erreur mo muke. Combien la pena biso aux accords et puis aux appels moko ya ba il y a boss na biso kaka nengezala kantement votre humble serviteur Watakin Fakate lion de la presse congolaise na uti ko zabongo mpepa mai na yesus moi mpepe kaka nengezala bon mon apena meka moi mukie ko lia mpoka avec mon caméraman José Mungu na meka mukie ko lia mpoka et ko zapena bien makasi boye ba neni ke na uta kinkole ba image nga bo mona kaka nengezala kana meka moi mukie ko lia mpoka kantement et pourquoi pas na remercier bateau vraiment ba soutenir Watakin Fakate le lion de la presse congolaise mais Exode 14 et le quoi mon frère Charlie Wayungu il y a maman Koko Matantima 001 et depuis Canada et Rode à l'ombre pourquoi pas aussi à saluer Alberto Rola Abed Achou les patrons begos ba bihine bena makambu nenga zomo ne longina ye nenge poche na pezali et pourquoi pas à saluer les trio d'enfer
les tournées d'enfer. Un grand merci à vous. Et Namosala Bosala. Maman a 10 000 beautés. Et bah maman, dans London City, maman Laura Chou, un grand merci à vous. Et bah Lobika Gabo continue toujours Nengwana. Et Zala toujours qui toque Makas Karaneng, Zala Mauvais, Ben Mal à Logolois. Et ça c'est États-Unis d'Amérique 00. Pourquoi pour ça remercier mon papa Simon Fouaka, Stati à Paris. Il y a maman Cécile na François, on a dans le côté Panama. Il y a Zabon na Stati. Papa Simon Fouaka, un grand merci à vous mon père. Que j'aime beaucoup. Pourquoi pas saluer mon vieux trésor le tournoi de l'homme à 500 000 valises à Bilamba car et puis ma confrère nanga ma conseil nanga il y a chaîne na bisno bolinga makasi ya biso podcast bi chaîne za yanga ya yo ya biso nyonso ba kongo mai ndenge za la kana si ma caméra na zalaki na ndeko Josué Mungu liso nzambe mona tcha nkara ndenge za sans oublier Rite la plus pause Rite Pabilo na France wana Rite Pabilo ami Pabilo boza pene belé ba Gilda famille Pabilo Mobimba na la bino ya tobo continuer toujours kota la bongo ba émission nyonso kotaka na chaîne na bino bolinga makasi ya biso podcast ane ba découvrir ta kitoko de émission kitoko ba image kitoko ba biso nezaka moko ya biso podcast ane makam sans oublier aussi Maître Chanfumo Babi yende nkamakamo bena ngezala. Merci beaucoup, on se retrouve à la prochaine. Bye. Ikolo na sekole kaba ute bande disitu benga mabalongi. Always give thanks for the life I'm living. The komelengis like I'm watching a movie. Soki na kanisi bola mula yo elekela kangai. Osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai. Liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya sekwelekela kangai. Give to Caesar what belong to Caesar. Yebi solo kumuto pesa na nkolo. Obimisa ngana mulili opesa lilo.